Bon, Moutounio, so, à Lukaka épanouissement. Donc, ça veut dire que je suis na Jaki bon, le roi na Bandagi Nzelananga, na Taki bon, na Rozonga Sima. Na Rozonga Sima, na récupéré peut-être les Moussou na Mankaki, na récupéré sous l'expérience Moussou, na Zangaki en moins na Zongi Sima, na Kipa V Quadra, donc na Kipa n'est pas papa. Mon épreuve, na sala c'est l'oroté pour l'orchestre, na balinga tout ça l'oroté. Si on a l'oroté na 14 ans, faute na ngate, ba tout na ne ba leader na bon, ba tout na l'orchestre na bango, surtout ça là rien. Biso kende musala, mais musala on se ba considérer au sani. On bon, na quelle place ba considérer ba tout. Je crois d'après nous, on a moto asika mais donc ambiance moko donc ça et l'autre c'est une affaire de considération. Considération tout dans pour ça. Je crois en tout cas merci na considération mon boss. Merci vraiment mon boss na considération. Que na minute na revendre bosso na télé. Sala na ke wele la té. Ta kuna ngala ke wele la té na bisibino botika nga tranquille na ke pembe na bossa mboka na travailler pe na nenge na linga ko travailler et puis kuna na travailler pe na oui na très à l'aise. À l'aise monter mes beta ti. Le micro té des araba 12. Kuna ka 12 té. D'abord bango ba na 12 kuna quartier à 13. Vous comprenez? Aïe! Encore et toujours, l'incomparable, l'homme de Tchacho, il nous ramène dans la nouvelle saison. Profit de retour à Brazzaville, vous qui rêvez de la meilleure voix féminine de tous les temps, Cindy le cœur, vous qui rêvez de quartier latin, deux grands concerts à noter, le 2 septembre à la galerie N9 et le 3 septembre au palais du Parlement, Congo-Brazzaville. Bonjour, bonsoir, Nababonigno sur cleboa.com. Très à l'aise de vous retrouver partout où vous êtes. Hein? Très à l'aise de vous retrouver encore une fois dans l'émission Nabino. Les news de Tchai, les news de Tchai, c'est toujours quand on a pour nous mettre Nabino. Bah, actualité, news de Zakalatara pour nous mettre Nabino, rien que la vérité. Ah ouais, le côté les cacatés. Je pose derrière la caméra. Je dis bonjour à mon caméraman Jordi. Pourquoi pas dire encore bonjour à Madame Pichumangaya. Je dis encore bonjour à Section d'où le Mobimbanik. Chez notre date du trésor Bakalos, Balobi, Oliver Akeala, Maître Merlet, toujours en cadre. Pourquoi pas dire encore bonjour à toi Kissinger, Anton Monayolo Nakata Moscou. Je dis encore bonjour à toi. Aujourd'hui, les jeunes ports, Maître Judoka Nakata France. Aujourd'hui, dans les news de Dieu, en tout cas, nous allons toujours reçois pour vous Abel de Charme par rapport à l'actualité. Abel de Charme, Obinino Soboyeba Kazaki, ex-musicien, il y a Papa Chéri Jubé Piana, à ça, plus de 14 ans, dans BCPG. Après ça, à l'ancienne carrière, Naye Moko, que a commis musicien, a commis dans orchestre. Après un moment, Toyo Yo Kalisuke, Abel de Charme, et pas Kofi Olomide, le quoi d'accord à Man, to éviter. Pourquoi seulement choix à quartier là-bas? Tout ça dans Abel de Charme na plateau Torolo Baba vérité rien que la vérité pour avoir le kuta azakanesi kate dans cinq vraiment na Jordi Fongole langa caméra na mba invité nanga Abel de Charme. Bonjour, ça va? Ouais, ça va. Bonjour, ça va? Câlin? Ouais, Nazali. Voilà, première photo yamba na cleboa.com. Un mon gentil na ba abonné nyoso ya cleboa.com, un mon gentil pe na ba fan nyoso ya quartier là-bas. En tout cas, merci Nayo et puis merci na batutu batalara Cleboa. Ba s'abonner toujours massivement parce que chaîne Oza chaîne Muro to ebi la chaîne Alikolo. Donc Abel de Charme yo, merci na ba fan toi quartier latin, ba ba yaminga gentiment. Merci d'abord na les vieux quadra Koraman Songia Mbeli pour Samboka ninga yaminga na quartier latin puis merci na ba misene soit quartier latin ne ba yaminga Abel de Charme, tout Bakofifil, donc et voilà, vous comprenez déjà que nous sommes avec Abel de Charme Nakata Platon Abisalelo. Abel de Charme, moi, titre de rappel Nabatou. Abel de Charme, a fait ça la carrière na Omoko et Papa Charo ça la combien d'années après Tozon à la biso. Moi, rappelle Kakabablo que nous pour ça na BCBG. Na sala 14 ans à BCBG. Na sala carrière na Moko 5 ans.
Et puis les quartier latin. Donc mini quartier latin quoi. Ok, appel de charme. Au sein de mon qui orchestre, aux aki na ba musiciens, aux aki na place, il y a qu'on répéter peu, aux aki pen album na marché. Qu'est-ce qui fait que otika ba musicien wana yo pour que luka côté musala côté mususu. Bon mutunio so alukaka épanouissement. Donc ça veut dire que je mabete na jaki bon le roi na bandaki nzela nanga nataki bon mabete na rozonga sima na récupérer peut-être ba mayele mususu o na mankaki na récupérer sous ba expérience mususu na zangaki yango mo na zongi sima na ki pavé quadra donc na ki pene pas papa et pas nani papa so oyaka na bakombo bapese kombo papa miliki mabe bapese papa guma be yo na obi oke papa bon place ozaki ndenge pene ya mabete Kofi Olomide aza papa donc na kepa papa place ba robetanga mbata ba kogangela nga ba koloba na ngai na oza toujours ka mwana donc na préféré na travailler na quadra parce que mon quadra aza déjà professeur ya université parce que quartier la thèse université intercontinentale na kena université donc na kola parce que moi la nyonso za na poso kola donc mutu mota botama oza na bezoka tika na ngoloma non utaka na robotama uti na rovanda na ngoloma na rovanda na ngoloma et puis donc c'est ça on a kei na compléter reste ya makamu nanga reste à carrière nanga na salango na quartier latin. Oh yeah, eza université ce que place où tu es akini ti na lobi na une université. Pas de polémique. Place na utaki. Polémique. Place où tu humanité ou bien c'était comment? Ce que zaki nini humanité ou zaki ce qui collège, ce que zaki nini wana nga na ebité mais na bina ene na université pour na banda na université. Vous se comprendre. Malgré ba syllabus tant na banda na université du Sorbonne na Victor Lesson na kata na rapona ba syllabus. Mais ce qu'on malo na ene quartier latin. Tout bête ma solo quartier là. Tout ça moi tout comme non. Abel, eza polémique tête tout ni kaka yo lobi quartier latin za université place où t'es que tout bête ma solo quartier là pour orchestre ou les quartier là na Congo ezaté. Donc batalo babi garçon za lokuté. Bon orchestre ni quartier là na Congo. Et atteint. Mais c'est ni à l'équipe quadra cour za patron musique congolaise to ebi ya Kofi Olomide. Ok, ça mon nene, oh ebimisi lo ba fali pour parler là aigle, il a quartier latin. Maram tout qui n'a pas polémique, te ba boya mo ba boya pam non. C'est Kofi Olomide la tête haute de la musique congolaise. Aux comprendre forêt équatoriale, auto benga mikolo. Oh ça là que tous les pays va vivre na RDC. Donc Kofi Olomide le roi forêt équatoriale. Aux comprendre tous les pays ba tchemi supanae. Donc biso to apemene on a pour biso pays. Donc moi ta forêt équatoriale à monene biso soto ba nzeta meke me kaka na kata zamba vous on parle biso to na kata forêt équatoriale donc to que gauche droite te rambo appel de charme bana batu oyo zwa ki na minute yo sort na bango zani la ba ka yo comme na quartier latin boss yemo eza le roi bo vandi déjà na bino yemo akeluka musala côté mususu bana batu bonga na mona nani ngape na mona batu te zwa ki bango ti na zwa ki bango ngala sunga ki bango na expérience au nga na joie par rapport à temps où na sana bango expérience on a pe na pesi bango ba on peut baza batu ba ke ne pe koluka nanu ko nga na ke koluka to msa don de ba entreprise ekwe muta apanzana ba entreprise kuta minene to mona Congo zo kwea ba entreprise a minene na Congo zo kwea bon ga ngai entreprise botami na nga lobila belé quand même c'est belé mais entreprise faut être kokota tout na ba nani ba Covid-19 tout na marambo belé ba entreprise belé kufakiti bon yanga soko kufi pour mes amis et kufi na keluka musala ba entreprise kufa pour na Covid-19 bomi marambo belé malgré Covid-19 nga za na ba calcul na nga on a resala calcul na nga za ki déjà en avance na beke na tamboe na keluka musala nga na quartier latin pas bossa mboka yo na ke pas bossa mboka mabezapi na ba CG ba on se ba panzani mutu débrouiller CG soza mutu maele ke luka buloti donc boulot on a fonga na peso aluka boulot ba luka boulot nga na travailler na yebu na ki quartier latin musala na ye ko travailler pour na luka pe moi lipa bana balia abel de charme na papa ya bana na bana 4 vous comprenez ce que bana 4 on batangaka
Ba petit faut ba kola bien, faut ba à l'aise. De 5 ans à côté mo na gagner à moi hein. Les ala kaka. Na ndenge mabete. Charme kokena au quartier latin et ça ko fait lo minde mutabenga ko bien yo mo vanda ki un bon matolo bino na kenanga quartier latin ngamuko. Bete biso d'abord lisolo ezaki ndenge. Ko luka vie quadra ngamuko. Ba longola ko na image na ba ke vie quadra tina ba luka belle. Na kene ko luka vie quadra ngamuko et puis na boya ki muto simbanga na loboko. Ake kochanga po ke o ngam na memaye na quartier latin et le roi pela na boya ki yango na bel roi na musicien vi na ngeza koyemba na orchestre tu na tamboli bazwanga po na koyemba quartier latin pe na kokende ndenge na kendaka na orchestre ne na ke quartier latin ngamo na kendaki ti na Montfleury hein esika Jésus avandaka na kutena Jésus na soli na ye aibisinga ye na lingi na nga ba problème ti nga na bisi en tout cas alinga na epete nga na bisi te patron nga na za suna maramba orchestre ba tuté nga la koma nga moko na sala ki nzia na nga na juger na nga bona pousa pembe na po ne bossa mboka po quartier ateneza université na pembe no pour apprendre vous comprenez ya on a kene na nga quartier latin c'était pas monsieur na kene pour na sala loro moko boyo ba lo bako non c'était pas des gens parce que tout baza blessé à belle de chambre ko quartier latin tout ça po bango ba no le saba na nga bato ba blessé wana ba no le ba fan na bisoté ba fan na bisoté pas vrai fan aza fan oyo linga musicien na ye hein oyo évoluera en orchestre ya zali azala bien mais ba fan o baza ko finga ba fan o ba boka biso ambwake la ba lo baboye ba misu baza mababe osimba te boye ah ya on est preuve na sala c'est l'oroté pour orchestre ba linga to sala l'oroté so na sala l'oroté na 14 ans faute na ngate ba tout na ne ba leader na ba tout na orchestre na bango so to sala rien et ça bisoté orchestre ya bisoté na okanga jamais tout le monde a lito na bisoté c'est là nga boy non biso ke ne musala mais musala ngo so ba considérer oté osani bon na kena nga place ba considérer ba tout je quoi d'après on peut na moto asika mais donc ambiance moko boy donc ça et l'autre c'est une affaire de considération tout dans ngo pour ça je quoi en tout cas merci na considération mon boss merci vraiment mon boss na considération que na minute na revendre bosso na téléphone na nga na bengi na chebo na bengi so sonné 5 fois té moi na boss mboka patron vous comprenez malamon fois ya mbaboso la so comme les messages malamon ko il faut atteindre le message considération c'est une affaire de considération vieux quoi dans la considération ngomoni considération fait quoi dans na yango pas musicien yango sala ke ba kosela ki ba makambo pour musicien ba poussa na pembene te pour ba comprendre que enda za bossa mboka ba musicien bien yo pe ba no ba ndo bengo ba ndo na boy na ngai nga ba musicien oyo nga na vivant na bango na zana bango na momo ngai na sala makam na nga ba ebi na vanda na bango na liaka na bango to sekara na bango mais ba reconnaître ba ebi ka ke ya za leader mais côté makambo solo là côté makambo kaba nga kuna nga mutambongo te mais na traiter ba musicien on a vivre na bango trop kitoko ba carton ba gile kanda pena na carton pena ba forme ya makambo pena ya ba basket banini na rozwango pena pesi pe madame na binde nini batindi ba plon zwango chana coin teka mais na rozwana o kabola ba musicien et loko wana yango moni considération la ngamo d'abord pona linga muta considérer ngamo funa za no mutu na considérer bato ya yango mona lukara ba considérer na ndenge ya bien na ndenge mabeti ko oui quartier latin beaucoup tena le quadra solo li nzembo ninu asenga kamba poto bi le quadra gratara premier jour oyemba ki ou bien ko ça teste mbalamo de quadra senga ku nzembo na yemba te ngamo ka to na mona kimba mona bando yemba pona muta senga te yo bando yemba ko luka msala aza papa aza bossa mboka vous comprenez tant on a yé pané comme chanteur il faut là que ça preuve que vraiment na chanteur il on a kine yangwana na kepi na sali ndenge via lingaki na yembi via yo l'oiseau ne tombe jamais sur un arbre inconnu l'oiseau ne tombe jamais sur un arbre inconnu quadra corana empa na yo reçois moi de tout ton cœur sohokyo tikingala kuya ko dangwe peko koma mawa ya moto tuyeba papa na didistol na tuna yo na kusanga ne maloba
Del Piero Kutunga Mawa Troé. Donc on a bêté dans Babiloko, on a dit que un oiseau ne tombe jamais sur un arbre inconnu. Donc Quadra Kora n'a pas reçois-moi de tout ton cœur. Sur Tikinga, na roya Dangwe. Donc on a Kufa Pamba. Donc on a dit que Nazandeke, on a un Nzeto Naebi. Pourquoi Drazan Nzeto biso tuba Congolais to ebi? Donc on a pas naie ayambangaye na moté mané mobimba. Et puis Nzambaza juste, Nzambaza na bomoi. Akokufaka jamais nzamba yambaki ngai ninga tindenga kuna nasali musala na ngai puis leo na osala pe musala na nga na komi siko pena na ligne ya quartier latin na on peut ozo transport nde batutu bazwa transport na suka répétition kuna bozala mino ba transport oh quartier latin ezali entreprise ya monene makamna lobo plic meeting wi ayebi makamna za koloba oyo yebi babengaka kurambo aïb marambo quartier la terre ezali université EP Saraba ba EP université EP Saraba ba étudier transport oyo za maelo otanga me ba peso sous transport net poto ezalaka donc vieux quoi tapena za mondele ba vantité apena mondele. Mais aujourd'hui, les gens disent que Abel de Charme a boyé Lelo, Boyena Bamomo, Bozo Flateka, le Quadra, le Lognon sur Bonzima. Après, l'obilaire de part et ça, mais comment tu veux quoi dans Zaki Mabe, veux quoi dans Salenga, veux quoi dans Salenga? Non, tu as la caméra, non, le la caméra, devant caméra. Borotika la Goyo Kanga était dans le quartier latin, dans le bêtise. Ceux qui n'ont pas bêtise à quartier latin et qui n'ont pas vu Quadra, Boyambanga sur la chaîne à Binoté. J'espère que quartier a été orchestre et souka ongai na osa la carrière nanga. À part quartier la terre na sur orchestre musuna obeta te. Wana lo babo solo. Ozo comprendre? Nana otila ngambongo. Nana otila ngambongo orchestre na Congo parce que muto to bazo azwa ba ministre na Valère yaka Quadra Kora. Quadra orolongwe pa lelo. Mais sora se plaire la musana osoke sengi ozwa oyo ko zwa po oya à travers na yo. Asala ngo biso to ebiango a seul orchestre na Congo signal ko ba contrat ba musicien nganga na yo nga kuna tuka na boy ba keso botuna ba keso ba contrat ba keso ba nini wana sikwa makam na ngamoko na boss na ngai na lingi kutu ba concert pa mata tuka ba tika nga na tranquille ne na ke pembe na papa na travailler parce que nga la uta chez Kester na l'équipe BCBG suko na kepa Quadra Kora o ya ki camarade ya King Kester remenea oso comprendre donc na uta ke pa papa na leki wenge na zonka na maboka ba papa na ngai do batika ngai na kola na maboka papa na bakisa savoir oyo nazalaki na ngote c'est juste ça. C'est comment pour un répertoire ya quartier latin bozo se débrouiller bien au répéter quand des alaka est-ce que quartier latin ezana banzembo ebele d'abord ngala ndaku na travailler banzembo susu na comme na répéter kuna na kuto banzembo susu eloko esalanga bien po ezoko lisanga quartier la terre na minute oyo mutazala banzembo mutazala na banzembo belé na musique à Congo dai papa na biso que son nom repose en paix papa Taboulay après papa Taboulay mutaleki vie Quadra na banzembo azate j'espère ngana to bien et ça na banzembo ebele banzembo eza tellement donc ça veut dire chaque jour na encore ça moi mi balé et si la raté ngala organiser na comme na 15 chansons 20 chansons de récité. Or que tikale msusu na simetique na msusu ba 1000 chansons. Donc na minto na musa na ça les ara ko kangaka banzemo puis bien avec Quadranine. Depuis toyeba Rambo, depuis toyeba Koffi Olomide, azalaka Rambo, azalaka Koffi Olomide. Azalaka na maintenance, azalaka boss, azalaka na ba contrat, abimisaka ba album. Monsieur Goto Lobani. Mais tu as déjà album Légende de Sili. Oh, yo mtolobe Sili, est-ce que c'est Bimi? C'est Bimi. Déjà si les tickets ba clip. Donc le ticket ba clip. Comment on open un clip? Na lobi na kila nga musala na ke wele la te. Ta kuna nga na ke wele la te na bisibino botika nga tranquille na ke pembe na bossa mboka na travailler pe na nenge na linga ko travailler et puis kuna na travailler pe na oui na très à l'aise. À l'aise moteme beta le micro te des araba 12. Kuna za 12 te. D'abord bango ba na 12 kuna quartier à 13. Vous comprendre? On a 12 quartiers à 13. Donc 13 ya maramba kanaité. Donc Yesu Masia na 30 ans né à salaki maramba na babika mo ya danger. Vous comprendre assez quoi na 3e jour. Donc tout le monde 10 on to changa part tout la ba 3 ezali kolo wana.
Kofelo mide aza mise auto ko saganete na mboka o. Il faut to zwa rambo le rôle papa na biso ba mairie Patrice Lumumba. O ya senga indépendance, le lo abima héros pour na lobaka indépendance. Mais indépendance ça na lingala te, obi ke na français. Ya na français, mais tellement yé muta telemelara yango. Yango le lo abima héros national pour lobaka ke indépendance, biso congolais on a besoin d'indépendance et puis on a besoin de démocratie. Et alors la vieille quadra, ba musicien baza très à l'aise. Nabi lupango ya boss, bodo répéter pas ya boss, bodo travailler na boss, azo yemba, azo laksabino, ya on a bien ngo site. Donc quartier on a bien ngo université. La carrière no tika na kota lupango ya boss te bo répéter na kata. Mon appel ba rap na musique. Na ngai to sur la masolo ya quartier latin. Na koti quartier latin na sali un mois te. Mbala moko talaka ba vitesse wana déjà. Et là c'est que c'est une affaire de considération. Mais dans mon fleury vraiment tout le monde y a belle de charme mais azo répéter. Considération wana puis pembe na bossa mboka. Oui ba mona ba rambo la musika. Na yo hein. Maman na rêve. Donc rêve na nga siko comme na réalité na poussa ni pembe na kwata kora man. Et c'est ngoté. Félicitations déjà. Appel de charme tout ça non tout solo là. Ozaki na baba banze mona bien bantungelengi na marché. Album ozaki en pleine préparation tout le monde a tout featuring na Robino Mundibu. Lelo projet wana eke wapi. Ba balinga ntunelengi bakota na bango na YouTube ba ozala bango ntunelengi ba ozala bango malanda ba ozala melo d'amour so abeta belle de charme na YouTube ba bilo rwana ezali. Ngai naza artiste le roi na longwaki na vandaki na ko tika carrière na nga ezala bongo te. Donc il va qui a travaillé à rater non. Il y a un moment où il va ntunelengi ba melo d'amour ba malanda na kotaki. Puis ba ebi na dépenser pour na sala ba clip wana ba dega wana na kenati ba Dubai pour na sala biloko wana. Mais so moni ke moto akoma voyager na niveau ye moko voyager akoma na niveau ya kotika makambo ye moko akoma sala ke quartier la te ba comprendre que na qu'est-ce qu'on place oyo eza ba niveau. Vous comprendre? Place on ngana ko suka na suka kana on sala. Abel de charme le los en quartier la te so esali ke moto atali tchungelengi producteur momboye. Est-ce que okendo beta okendo ça tourner ya ba concert ou bien comment? Na ko ebisa ke kutana papa na ngai. Ake kutana boss mboka. Pour producteur wa roya wala so na ebite ke producteur wala so ala ki quadra. Na ebite. Mona minute ya batu misuba otinda bango po baluka ba yo nuire biso. Kala ona na bimisa ntunelengi. Combien de producteurs ba looking ngai? Quand on a que quartier la tene balo bagete na sepe na nzemu na yo ya ba bomba mbongo na bango po ba yakite wa marambo Olivier Yemei ça sala ki marambo wana na embela de Olivier Yemei yemo ko pesa producteur asala marambo wana ozo comprendre yende mutu aza tête haute marambo wana donc nga pena marambo na nga vi na nga quartier la tene ozo comprendre nga na orchestre batamaele le roi ba inspecteur et dit meeting bana ba diplôme ba c'est lobi bat pe ba mona ko bat muso bien souffrir mingi nzambe merci misuku to bien déjà masikala esu na eloko te na ne loko na loko mais siko eloko na ngo za insuffisant et senga ki siko na koma siko place oyo eloko ya laka ya mona ki pa bossa mboka po mutu pa leki ko felo midati na musique ya Congo batalo tapo komi kuno ko molem boyo bisanga yi yo la journaliste yo bisanga siko na leki bossa mboka na leki na quadra nan la question nga ba réponse mais ba question ba réponse mais yo pour la journaliste yo bipeti toki na ndenge nini na mabeti na nebe na bien par rapport à Javier, par rapport à maintenance, par rapport à Bossa Mboka, par rapport à donc pas danger, bakara ba danger, ba danger na leki. Moi qui zaraye. Donc côté on a rien à dire quoi. OK, voilà, to comprends que malin pour na suka émission na biso Abel de charme ni les salaires que bino ba musicien ce kozana en orchestre okumisa boss oyozo travailler na ye mais le loso ke zara e mame et comme on banda ko futa ngate on ndozo transporter on ndozo boete pourquoi zara bon d'abord mais tant oluka musala na mabena malamu osani okangaka munoko na yo pona na besoin de travailler babiso neti mutoro anga kuma wa salaire en tout cas batala ngala na mama salaire te pona sali 14 ans na BCBG na non nga salaire te na BCBG 14 ans elote na ko buzongela mama te pona lobilo bonde na mission succès wana ila succès comme na yo moko pe faut omisala yango lo mona belle de charme se retrouva bongo
mais si ko pena en tout cas batika nga pembe na kwa d'accord na bona nga oloba so maramba batu pona loba ngo moi trop et puis na longwa nga kala mama mona oloba balba ka sonner na longwa ki lobi na ko s'attaquer pour la bango nga s'attaquer na mutu bango que longwa na oka na longwa kala depuis na longwa ça fait moins 5 ans na longwa ça fait moins 5 ans si ko na pembe na bosa mboka batika la ngata d'abord ça que papa chéri à part que salaire bandozo te ba souvenir ni na malamu na za quartier la terre na quartier tout sur la masula latine pardon. Tant on le bague souvenir malam on a ramené babele langai au boya. Na souvenir malam na on est na voyage moi point noir au boya. Na souvenir malam né na beta concert le plus long du monde au boya. Concert na beta ya faire à fikine. Voilà ba souvenir. Mais pas rien. Belle de charme to comme ngongo na banzembo ya quartier latin ata mami balé et ça plaisir na ba fanatique nyasa ya quartier latin on va balingaka Kofi Olomide le quoi d'accord man o robeta vraiment le 2 hein na point noir on a bozila et bazoya vraiment ya soloko en tout cas bana ya braza bana ya point noir basé la quartier latin au grand complet ezaroya ba romona ba mission na bango balingaka bazaroya do bamona baomba bamona ba mayase bamona kwada koraman bamona quartier latin au grand complet donc ba chance nanga ya bomwana esile linga kaka boye likolo ya ko patiente fidélité bomanga zelaka yo baninga nyonso babala quartier comme masculin na koma fini na quartier hoyo nazalaki kaka mwasi alibabe bisengwe pa basusue yo salelaki bible gazi yo salelinga ne commerce yo telinga couvre-feu na banzela nanga jeune kaka maloba oyebisaki nga ukubalanga lelo ekomi trop tard o néglige moto alingaki yo na ntango pasi olandi moto alingi yo mpo oningi un jour okokoma na yo ke palaba donc on a ça pour la maman kaka on a une voix féminine donc maman Cindy honorable donc honorable Cindy le cœur mais surtout le moins tenetina tango mosusu ndoki se moto yo boliaka na esani mokweo e mame ozeo mame bongi to fungola miso na monde ya lelo ebongi okibaka na ebuza lokenge totikela e mame kokotanga na motem te na mandam ze mission ngesila tu na mabanze muka te na la sabino ke naza ko travailler ozo comprendre moto aza ko travailler na mona chiki na ko bimisa ba exercice nyonso ate no ite bolobako te ozo comprendre naza ko travailler ndambo banzembo za tellement ebena otiko ebisayo ma on naza ko travailler yango na osala ba mokso ndambo parce que babi kuna ezaka chanter pentatoniquement chanter abna ba slap nazoye malamu ba mo ba po banzem na oyeba oyo ebiango batutu balinga quartier la te ba ebiango do abel de charme do yaka na osala ka bilo mo miki po bo ebiango déjà donc ya sikande ezala fula betango siko betango pena ndenge pene sengel po ba comprendre na disque ezoya maramoza roya comprendre donc moi ndam mona kaka de charme aux grand peu baleka na quartier latin bato pe baleka wana batika vraiment histoire ndeti ndo ye quartier latin boyo ba vocal nano yo bandolinga mingi ba peso olongolaka te ba vocal ebele ngala musicien na limite vocal te vocal na yebi o esengeli na beta na obeta et puis na chanteur ka te o chanteur na chanteur polyvalent. Donc o esengi na yemba na koyemba vocal eza tellement ebele ba Willy Bula batika ba fe na ba Willy Bula batika ba vocal danger ba fe na ngai ba modogwa barama batika ba vocal ba danger ba Suzuki batika ba vocal ba danger ba babia shokoro batika ba makambo danger donc eza kutu makambo te ko fo ba tu ba luka ba yeba eza déjà makambo ese yeba na yembama ngala keka ko yemba kaka o ese yembama to yemba pe asika o nanu ba yoka te. Donc bablo reze belé ba fan nga bazala bango de cité ba concert eza roya makambo eza roya ba comprendre ce que des gars belle de charme po toke to aboye
donc mission to travail mais tant que tu peux saboyer ba comprendre ce que vitesse sur peine ala wana pour la mission to kepe na to kepe na to na boy to zo na ko tanano pour quartier te banzembo za tellement trop de fait ko tanano et puis babi moi no azara maela wele la raté na chiki aime so vendre na ban vendre muta suka vous comprendre donc ba tiki la biso temps peme na quadra coraman nyo se oleka nango kitoko quoi. Voilà, exactement une question ya polémique té. Tu peux dire quoi Nandambo? Non, tu peux dire maintenant quoi? Na bato tom subalo bake bana wenge batikalaka entre bango meto monio en tant que mon appel à wenge mais au changer pour nao occuper quartier latino. Tu peux dire quoi? Akasi po bato balobara bilobela wana. Babilobelo balobara wana ya ko demne babilobela moko boye o ezana ba sens te. Ba comprendre. Mon so na longwe wenge na kemba mon quartier latino pour na la niveau. Vous comprenez? Pour que sur les quartiers là, na Congo ezate. Donc sur na long. OK, c'est akam na makasite yo pe oyebino ngolo ko dans journaliste bino za na bino ba nene batu ya église au milieu du village. Mais nga siko na bina église pena na kati pena église oyebi pena ki nazara muta catholique. To na pena muta kimbangiste, to na mutani donc nga na quartier latin. OK, c'est quartier latin et ati. Leader aleki quoi d'accord man azate. Bossa mboka. Vous comprenez? Na longwe wenge na matimba moko do eta pina ko matati. Olongwa mbamo na kebo. Maintenant bi bongo wenge na quartier à niveau moko. Oh, ya niveau monte. Na nenga bien, na nenga mabete. Même na nenga munene, na nenga ba mission baleki na quartier à na nenga makambu. Quartier la terre, ils ont qu'est-ce au saka na ngote biso to ebi. Ya omoni baluka kabata kaka trop na bossa mboka po bossa mboka lo la forêt. Ba touté. Moi tenga la lega nga TV na compte quartier ate me ba finga nga na internet. Ah boy. Ba mino linga nga na kemba. Ba on na kena na yo souffle la nga sika peme na quadra bo sepelate. Et puis vieux gentil, quadra za gentil, quadra yambara batu bien, quadra kabaka, quadra pesa batu. Donc en tout cas non na mon appétit. Bon que c'est monsieur au compte pour aux zoata au matapodium faut bien taba 4 à 5 ans. Pour mataka podium pango. Pardon. Batika biso na quadra pardon. Batika nga nana ko. Ba moto mo na pe na champ air mon pe aux l'équilibre so yembi na ba ninga air moko bo o mati pe na podium opini. Ah pour mon na ke kuna l'orchestre ba 12 te. Ya orchestre 12 te. Ya orchestre. C'est à kaende batu ba 12. Bon ba mo ba sala ngo po ba benga ngo 12. Ya on fait quadra bi o eza 13. Ouais à 13 ou à 12 ti. À 12 ti au 13. Ya mba ozo pena Nicolas Roya ba comprendre ce quoi belle de charme énergie o obimisa na quartier latin. Ba comprendre pour faire quadra minga ki toko. Bo so nga ki toko. Vous comprenez? Ba oro na tina kingo ya bango. Bango te. Ba o ya bango te. Donc pour mon que vitesse c'est bandi. Hein? Vitesse c'est bandi ya mabe. Ba on comprend et puis na pembe na mokonza mboka, tout le monde azalaka stable, tout le monde alara posé, mutalela ranzalate. Donc vieux moko boya linga misale laté, orchestre mo bo soko beli eza la place au qui nous doit soin. Donc babilo roi na to alango po. Ça soin. Tout ça ba parents. Na 4 bandes puis na botika bala mibali na bala mibali. Siko ebisanga ba techo nga na bota wana. Bamona ke papa place à sala ke simbaraté lira bien te mabeti. Donc mo fona za Nazal na panzi yango na nko. Na panzi entreprise na nko na ke ko ta place sur l'équipe makambo tout na na lukala sala. Na bezate na ndenge ya bien. Batika nga pena pembe na quadra pembe yango na. Ok, voilà, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis un grand merci à vos accueils à Paul Hollanda. Cléboa.com, appel de charme Bambo Tenayo, et puis numéro de téléphone, un message fort nous lancé. Nabana point nord, n'a pas vu Banzé la bino pour Camille Tevo Kende. Merci na Joyce, Bambo Tenangai na Cléboa. Bambo Tenangai na Siko, n'est-ce pas surtout aller chez Mickey. Donc à toi on a venu le bœuf na limité donc batuba rapidement ko consommer pena massivement awa hein pas plus quoi plus meeting oui donc bambote na ngai na batutu balinga nga Enoch Gaston Galema Edi Mundibu Sinclair Souna Kalimi Subo Zuzuli Kafo Tantine Milada maman na Prince Rombre Gilles Jolti na pesi bambote na nga na Tantine Stéphie Momba Ekala na pesi bambote na ngai na Excellence Gentiningo Bilambaka na pesi bambote na nga na Levi Mpai
na pesi ba mbote na nga na Badjo Kala la lady chef ba bengé donc confiance du maréchal Badjo Kala la donc lesu ya mokonzi et puis na pesi ba mbote et pas ya Wifran Bokembe motema Myriam en direct mona ba mputu na pesi ba mbote na patron moi skitenge na pesi ba mbote na bat ba ebele quoi ba ebele pour na lelo pena na suki wana Jim Mavanga na Canada Francis Calator na Canada et puis Yannick Masialo Abel de Charme yo masalanga certain maneka Abel de Charme yo bocha toujours pour la latino maramboa kitoko quoi et apena kitoko. Ok, voilà, merci beaucoup Abel de Charme, bonne chance dans la quartier latin. Et voilà, je dis un grand merci à toi derrière la caméra. Aujourd'hui, pourquoi pas dire un grand merci à Madame Pichou Mangaya. Je dis un grand merci à aujourd'hui les jeunes pour mettre Judoka Nakata France. Je dis un grand merci à toi qui Sinja Antoine Wanayolo Nakata Moscou. Je dis un grand merci beaucoup Nabino Souningaka Joyce Tumba. Autrement dit Benzema de la presse, Nazara Kaka pendant celle et la bino Salanga Nabino Tokute Nabino na émission Yassika Abou. Voilà. Gilen Kanda na London, Joel Kanda na London, no ba mote na bango quoi. Et voilà, merci ngana bino Tokute na émission Yassika. Bisous, ciao.